communication penza ezaki pena makasi mingi parce que na niveau ya papa Patrice ndenge batu balingaka ye partout ndenge a beta musique na ye ndenge façon ayembelaka puis na ndenge ateyaka aza papa moko o batu balingaka mingi donc oui batu bayaki mais ils appellent problème sous communication pendant avec moi ma casté. La prochaine fois je crois le producteur Golf Tizola honorable quand ça sera au but ça papa prochaine fois soit le producteur nous sous au but ça et vous appelez bien faut vraiment communication za malade. Groupe Lisboy avec Femunduri Vegaou Fekisita donc tunanga wana lelo Munduri azate personnam papa Kisita lelo azate personnam Vegaou tout ça le groupe na biso Lisboy et puis na 2003 ndena osala Lisboy Fondation ti lelo je crois surprise moko linga osala ma tant que tunga to ke nous sala production na biso ya Lisboy à Italie le 27 il a attaqué le 27 juin na Italie il y a 2025 na kansa alinga uzala penda comme surprise autonga bito na kati ya salle déjà ba manonyo surtout to banda ko landela ngo mais sauf que moi problème qui yaki pour na ba rendez-vous ba mambo belé mais aza toujours na mutema donc c'est vraiment mon vieux oyo na linga mingi hayibi ke petit na linga kaye tuzalaka na biso to benganaka soki pe ba branchement ali pa yazali hayibi ndenge likaka donc aza pena kulutu na tuzalaka na yiki to vidi makambo eza bien na vieux gaou très bien moni lisano o biso tozo sala biso te mutu to bandiango dawo kuta bakolo lisano bali ou babandaki après biso to etango sous ba génération soki 40e génération je sais pas encore mais la génération des générations où il y a théâtre biso pito yaki après na simana biso pe baleki mususu baye mais pour na biso théâtre ezalaki pena ezalo quoi net chic ezalo quoi chic parce que la place na koko continuer na ngana kei ba université na ke na pusani mais na mona kike na kende théâtre parce que théâtre pour nga na vie ezaki de quoi chic et puis chic na ngeza kinini na ko tala éducation nini o bakulutu bazaki respect entre bango ezalaki et puis théâtre wana tango zo sala ma o mona pena ke eza éducatif zo mona théâtre bêtise biso to yango te lelo même ti lelo so zo tala babiloko baloba la dit sauver le comédien sans bêtise tu vois donc biso pona biso théâtre et alaki eloko yo to sala ngote pona ba aventure to ko sala ngo parce que ça métier mon noble vous comprendre parce que lelo président de la République a ko fanda na ye azot alingi après ba bureau après ko travailler belé bike na vanda na tala pe théâtre à seki parce que to yebaki ke na ba konzi ba autorité ba to ya minene ba tala théâtre mais lelo moi différence ya li oui il est vrai qu'il y a différence c'est ça oya lelo ba yepe na makamu susu ya malamu pe babakisi ba yepe na makamu susu batengamisi donc c'est ça relation ni la dit soubeza na ona ba comédien ya lelo étant que muto kala pour moi qui kala et ça la ngala kalate na pena lelo de génération à génération mais posa muto kala mais de génération en génération de génération en génération au moins bato ba ça la rappelle na muto kala na ba o ba lelo na ye après bango mais joza bela obi mona ntuka na lelo za mona ntuka ba o ba lelo ngana yesko après bango donc c'est ça donc toi nan zo pas ngala coach mugwe mugwe ngamona ko lata na ngapi boti na côté na terrain na beti suko le kabaju mais ndesiko ba fan na tellement ba senga ki en trop qui était prise il faut kaka ameki ko luka na zuba disposition maintenant siko tant na moni pena ke makambu tout carré na zasko na temps ya ko cerveau bango balingi bagag bazuba gag balingi film bazu film o nyonso tu barolinga barozwa yango siko na pesi bango chaîne
Phénomène Esobe TV. Phénomène. Na minute kaka ndenge ya bo sobo zuka ka nini Télécommande betimba moko ata na téléphone. Phénomène Esobe TV. Phénomène Esobe TV directement za mobimba na kati. Ozotala deya singa to komi na 5e épisode singa wana na ole sans antenne a mais na changu na nyopona esa la promotion ya chaîne. Soki nga nazo ba film musu na retourner ngo awa ba gag musu na retourner ngo awa tant nazo kende mbala moko na bandi pe ba tournage kuna. Donc ça dit awa sikoyo bon appétit. Mieux vaut tard que jamais. Oborukaki eye barubi Phénomène Esobe le roi du rire. Ayeri bino oborukaki oborukaka obusengaki na senye na bino obuzali na Europe, na Afrique, na Asie, na Amérique, tous les continents et puis na ba pays nyonso, Londres, Suisse, Belgique, France awa, partout Allemagne. Bino nyonso iza ba ubazali na Congo na ba province nyonso tu iza ya Poto iza na Kisasa barubi bo s'abonner na Phénomène Esobe TV na Phénomène Esobe TV butala ba film ya danse ba théâtre comédie ba gag o bulingaka onde le roi du rire mukunzi ya makambo wana buku sepela bisu nyonso Phénomène Esobe TV mutabusana te s'abonner na Phénomène Esobe TV ukusepela mwana mama tata mama birenge batu nyonso bulingaka Phénomène Esobe bo s'abonner na Phénomène Esobe TV bukutala biluka danser misu tuzu bandangu déjà awa ba film ba gag na poto et puis tangu tuzonga tusaye bino chaîne et kuzanga iloko te bukusepela na luba mingi te allez. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'air aux occasions. Hollanda émission la biso na numéro ya Sika na nouveau invité nanga ya Lilo Star Munene ya Mboka pour découvrir ensemble. Avant la fongo la plateau na invité nanga na ko banda d'abord ko remercier le PDG, les patrons, la main d'or, la main magique, Fire Basket, sans oublier notre réalisateur John Mizwa, sans oublier les porte-parole des journalistes R9 na Djene Djenananga Nazara na Aris Lom Balobi Omoni Aris Lom Omoni Mergouv. Président Tony Guerra en direct de Belgique, il y a Alain Prince, il y a Boda Bodak en direct de Belgique encore. Na bosanité na batuto ba souteniranga ba pesanga ba conseil babagi Mère Gouve et Simbi et Zui ba soutien ba conseil na bino et ko salanga vraiment gitoros. Na plateau na biso ya lelo nazana invité ya munene ya musuni ya sake ya mbinga. Ngamoko nazo banga nazo lenga mefona yambeka ka po masolo ko solola. Eza tellement ebelé. Bonsoir président la DSOB. Bonsoir Mère Gouve. Na profité pe na pesa ba ndonyo surtout bazolanda biso na émission ya Mère Gouve na Image Prod TV et pas ya Fire Basket. Basket. Pesi bango bambote partout bazali na ba continent surtout ba internaute nyonso bazolanda nga na bosanité lumière isengo donc azolanda nga pa azali na bosanité ya Théo Zambrota aliaka dollar olala te na minute azolanda émission ya Mère Gouve. Amona phénomène na yebike na minute Stani Bonda zolandanga mama Stéphanie Bola Elbuka Bugatti azolanda et puis na pesi ba
très joyeux anniversaire na Clara Lukinga leki ya Marise Lukinga apesi bango bambote pa bazali. Président la DSOB présence na ona poto oye musala ou bien oye makambu privé ya yo moko to oye par invitation to lito ye ba présence na poto po vendre na king eza par rapport à ni. Ouais, donc présence na nga na poto d'abord zalaki na événement munene au papa na nga molimo papa Patrice Ngoy Musoko a kubeta concert, c'était le 13 septembre. OK. Ezaki na 2 jours de Paris. Ouais. Donc wana papa na biso. Na yaki na mouvement ko accompagner papa na concert na ye. Après simanango na sala ba makambo eza private. OK, président frère Patrice az artiste munene ya mboka na biso, en même temps le pasteur. Et Torosa pena na CGT mais vite fait le rôle lobby oyaki par invitation. Ba congolais à poto diaspora ba leli ba na Londres le roi Exil mu Congo de Lix a tuninga bi mère gouv. Ndenge nini frère Patrice pasteur Patrice ayeko beta na poto to yoki yangote. Événement et yokanité promotion et salami penza ndenge na honneur ya artiste munene ya mboka na biso frère Patrice Wazali. Événement ni ke panzana batu babuta de partout dans le monde ba ko soutenir événement wana mais événement eleki on dirait ba bomba ki li solo to ndenge nini. Ouais, donc rappé na kolobela moi muke peut-être promotion penza communication penza izaki pena makasi minute parce que na niveau ya papa Patrice ndenge batu balingaka ye partout ndenge a beta musique na ye ndenge façon ya yembelaka et puis na ndinga te yaka aza papa moko o batu balingaka mingi donc oui batu bayaki mais ils appellent problème sous communication pendant avec moi ma casté. La prochaine fois je crois le producteur Golf Tizola honorable quand ça sera au bet papa prochaine fois ou soit ba producteur sous ba bet ça et vous appelez bien faut vraiment communication za malade. OK. Bato boraté concert botia espoir papa rotia deuxième date wana bisonyo soto rozala po tozaki pe au courant te na ebagité yango nazaki na concerté. Président l'a dit SOB. C'est pour la première fois ngana yambayo, ça grand plaisir nanga ya romona ke na botami na koli na monyo na TV, oza d'abord fanatique numéro 1 ya maman botanga Florence Maika. Maman Florence na pesi bambo tebele. Fanatique na oyo osarana te kota zali soko moni vidéo o sepela makasi. Ah bon. Et lelo moane ayambi leader de l'air leader, le roi du rire, la DSOB. Parcours ya la DSOB pour na batu oyo ba génération na bisope oyo peut-être bazo occasion ya ko yebayote na parcours ba découvrir yo le phénomène. Merci rapidement na o pesa moi parcours nanga donc monsieur Nzongo Makie c'est l'a dit na bandi carrière nanga na bandi théâtre na 1987 nazaki na mwana muke na 87 na bandi na 87 na paroisse Saint-Adrien na Ngaba zalaki na compte ya paroisse pour mettre na biso monsieur Mbamba Boisi ya papa na pesi bambote belé inde encadreur na biso bana encadrer biso banda époque wana na groupe Mukubi théâtre et après na 96 97 na kei groupe Nouvelle Loingue et pas il y a grand yaya maître pas père son âme donc président Jacques Mukoza Tikabiso Nzambe ya batela ka molimo na ye toyebi keza isika moko ya kimia pa elongo bani wana papa na ngai penda bimisinga na 97 na groupe Nouvelle Loingue et puis na année 2000 nde toyi kosala groupe Lisboy avec Femundori Vegaou Fekisita donc ba kulutu nanga wana lelo Mundori azate personnam papa Kisita lelo azate personnam Vegaou tout ça le groupe na biso Lisboy et puis na 2003 nde na osala Lisboy Fondation ti lelo ils ont fêté déjà presque 22 ans.
Existence na voilà. Sans Donc nga moko na carrière déjà 37 ans. 37 ans de carrière. Félicitations président. Ah, OK, merci beaucoup. Longue vie na yo. Merci. Et président relation na ona viega ou ba sien na yo ya njili obo bandana bangonga ba et tout bato ba yebi ya kala eza question José Schengen abagina tuna bi tunelanga président la di esobe bato ba bandana azarana bango relation ndenge nini bato na ependa ya kala o bakemba ya makolo ya banzala ya bapasi bazarana relation nini mingi viega ou autrement mona président comment oya ba poto président Mikili, président stabilité, président Marambo posé, Vanda, position à Vegaou, dans la DSOB. Ils ont rendu nini? Ouais, Vegaou n'a pas essayé de te belé, venanga Gérard Kai et Yuma, Roti Mayebu. Pas aller n'a pas essayé de trop wana penaza venanga relation toujours isa kitoko, tous alara très bien. Je crois surprise moko linga salama tant que tunga toki no sala production na biso ya Alice Boy. Na Italie le 27 il attaqué le 27 juin na Italie il y a 2025 na kansa alinga uzala penda comme surprise otonga bito bimisa na kati ya salle donc déjà ba mamunion surtout to banda ko landela ngo mais sauf que moi problème qui yaki pour na ba rendez-vous ba mambo belé mais aza toujours na mutema donc c'est vraiment mon vieux oyo na linga mingi hayibi ke petit na linga kaye tuzala na biso to benganaka soki pe ba branchement ali pa yazali hayibi ndenge likaka donc aza pena kulutu nanga tuzala na ekitoko vedi makambo eza bien na vieux gaou très bien parcours ya président la DSOB bato belé ba ko kuté na théâtre oui bato belé ba na théâtre na parcours yo sali ba film yo comment yo pendoza roi du rire ce que vous jouer ba tout faut ba seka ya solo hein mais côté simplicité aux alaranango 37 ans de carrière ouais ba te belé ba na théâtre basi mibali oyo lelo to romo otala ya rolobeza penda te yo mozo mona mais côté yo gardaka komi kitisa wana mais oui ba to ba tenir rigueur te tant ba yo ka 37 est belé 37 ans on a le bâton na bandi penda na bandi na bike na bandi au sa théâtre na coupe moko boyi we koni OK bimi mbala moko ko tango bimi voilà ya quartier na onte mbala moko bimi te kasi ngai na sali ba théâtre na ba école na ba ya ba ndongo ba groupe ka kizito noirite parce wana to mais tant na yesi ko penda na TV télévision non te na bandi siko penda na groupe formation donc tozoloba donc c'est ça donc il y a on a toujours calculé tina lelo na sala ka théâtre donc théâtre c'est mon mère ami le théâtre pour nous est passion ils ont la vie OK comédie ndenga théâtre de camarade nanga to ko ina nsema voilà comédie de lipasa nanga to botami na nzela mo d'accord voilà OK simplicité wana côté bazo beta masolo yo zala raté côté bazo ba mitiaka penza vide wana stratégie au président la DSOB a jouer Rosala trop simple wana eza éducation eza stratégie eza Rosala ka grand na musala yango moi maîtrise wana eza par rapport ya nini ouais donc ngai elo moko na goyipsa yo mère Gouf nga pena ba parents nga balinga nga te na sa théâtre parce que tant on là non sa musique donc notre musique que sa musique c'est trop dur congolais nous surtout akola congolais nous surtout za quoi brésilien ya ba mibal donc brésilien nous surtout na ba brésilien et dans Brésil ata maman ayo beta bal on comprend ata ba koko wa maman ba ayo beta bal et en mon Argentine vous comprenez comment la biso pe et ya bongo moi nous surtout kola na Congo ya moi mbal aba abeka obeta bale ameka oyemba donc ça dit tant to kola l'esprit wana mais ngasko comédie et yake na mona kati nzoto ata na osa musique wana ata na obeta bale nga sekisaka baninga na yo comprendre que ce que openda kenzela nanga eza comédie mais yango même lelo na sala moi comédie musicale moi ba touche ya Jean Ezali sikoyo nyonso to wana lingaki et pas na biso maman na biso bando lingango te musique
donc il y a mon net nzele kendo bebisanga nga penda skoyo lelo mama na nga zala ate mama na nga de asi akufa mais natikala ka na makambo na net na banga ka eka lelo parce que abano linga ta bike nzela ne obebisu nga pe na yebisa ka na bike tikanga na kendo sala na obebati donc yango na sala atu na za bongo po na mona net mo zo kendu ngai azo diongo ngai yo na yebisa ka yo ko beba siko bebite yango na saka tu na bebati kuna bosona ka sona ka banzela wana batu basimba bakisi bakuneza la makamo yonde na botu na to koniso bo na yebi ko zaka mutu moko zala mwa neti ukoka makambuti siko ukoza ndenge nini yanga biti bo banduki ni kuna ukumo fumer chanfre ukumo sala bo mwana ngo ya beba pamba na biti nyonso to olobi ozate na osango te na ndenge ti lelo azate na mibatelaka na batelaka moi discipline wana na linga ke ezana note ke pona za monument d'art atoyaka yuma okoma pena esprit wana pena skotana na bamena ya na monde d'art na yango na nini ti lelo donc ça dit côté esprit na kosa mutu oso comprendre mais na linga te esprit est dominé éducation wana oso comprendre yango monaka moko na linga na za na ngalo kwa neti mutu moko na otalaga mais esprit pe yanango mais nazati ko bien éduqué bien instruit et tant que mbiaka mutu ya kala na théâtre lelo bino botala ki pe bato kala na TV oyo tango zo lingeloko ozape na modèle na umoko banda ko linga so otali na TV o bande ko peso moi source d'inspiration bazali baza penda donc neti ba fait danga trio da sufawana et puis minzoto wela zaki pour biso pe to école minzoto to tsina lokolo na minzoto tango suso mona ba père na biso bangadia de angadios ba fait mangwaou ba ve na biso gablo na pesi mbote bele pa azali ve na nga Freddy maman mbalo sombo donc na bere pama donc ça dit so kaza Freddy papa so aza maman aza mbalo sombo donc mama donc pama mbalo sombo Freddy donc na sens wana na pesi bango bambote ba minzoto de babimisi biso sope to ba minzoto na linga le trio da Soufa na linga fait maréchal sans souci na bana olanda trop donc ba comédie na ye donc mon vieux na pesi bambote bele mystère Seattle ba vient na biso ba Tito vous comprenez donc ba ebele ba fait qui kwanganza la papa Aliosh qui kwanganza la tika biso ya kufa kuna na Lyon donc baza ebele ba banda osekisa ba papa maboke ngalema donc mon papa mangobo na pesi bambote bele pa azali donc bato wana tout ba inspira biso surtout ngai nazaki ko linga plus bato ba comique donc o balinga ko sekisa ça dit vraiment ngai so na moni bato wana na mo lokwa netike na kat na donc ba koti na mutunanga vous comprendre donc bato wana ba inspiranga bato ebele baza ebele ba inspira yo j'espère que le respect ezaki ko imposer na ba génération na bino na théâtre par rapport à ba mikolo boyaki kokuta ba papa ba maman côté wana ça se passait comment par rapport il y a une grande différence au tozo vivre le na monde ya théâtre bino entre guillemets na habité sur na kosi théâtre ezaki domaine oyo ezaki mal considéré surtout na ba famille to na société que moboti apesa mwana ne comédien bala to mwana zala comédien to musicien ezaki ba domaine moko compliqué bo travailler qui pour convaincre mokili bo convaincre ba paré za métier comme ba métier nyonso oyo toza na droit ya respect to respectera bato eza musala eza utile na monde bo sali pona ba valeur o esali que bato bokutaki bino pe bo sali chemin et lelo temps ozota la théâtre na ba jeune oyo ba ye à faire ya ba les qui respectent envers le grand et tant que yo légende moro ya ba grand ya théâtre rôle ba nini par rapport ya otozo vivre lelo na monde ya théâtre ouais normalement biso tant to yaki tu vas que kuta ba kulutu c'est pourquoi to benga ba kolo lisano parce que moni lisano o biso tozo sala biso te mutu to bandiango tu vas kuta ba kolo lisano bali
au babandaki après biso to etam sous ba génération soki 40e génération je sais pas encore mais ba génération de génération o elekaki ya théâtre biso pe to yaki après na simana biso pe baleki mususu baye mais pour na biso théâtre ezalaki pena ezalo kwa net chic ezalo kwa chic parce que na place na koko continuer na ngana kei ba université na ke na pusani mais na mona kike na kende théâtre parce que théâtre pour na ngana visa ki le kwa chic et puis chic na ngeza kinini na ko tala éducation nini o bakulutu bazaki na respect entre bango ezalaki et puis théâtre wana tango zo sala ma o mona pena ke za éducatif zo mona théâtre bêtise biso to yango te lelo même ti lelo so zota la babiloko baloba la dit sauver les comédiens sans bêtise tu vois donc biso pona biso théâtre et alaki eloko yo to sala ngote pona ba aventure to ko sala ngo parce que ça métier mon noble vous comprendre parce que lelo président de la République a ko fanda naye azot alingi après ba bureau après ko travailler bela bike na vana na tala théâtre à seki parce que tu es baki na ba konzi ba autorité ba tu minene ba tala théâtre mais lelo moi différence y ali oui le vrai que différence c'est ça parce que tu ba salango kaka et comme évangile selon président na leader vous comprenez surtout ba chef ba répétition na ba chef ba groupe ba kaka donc évangile selon bango mais biso tu lelo to ça la évangile oh tu kutina ba kulutu donc c'est ça. Donc théâtre très à l'éducative, tout ça bateau ou toi ba modèle ou bateau bazolanda biso donc tout éduquer masse à travers ba théâtre, tu vois. Mais les lots peut-être bateau belé ba bunga rumba ba bimanager ba osalaka selon évangile selon président évangile selon leader biso boy baba ça ba ça fier ya génération les lots par rapport à théâtre sokotali o bino bokutaki o bino bopesi na batu baye après bino o bapesi sokotali est-ce que vous êtes fier ya génération o yo toza fier ya génération na naza fier na génération pe ya lelo naza fier pe na génération ya kala donc naza fier na génération nyo surtout o ya lelo baye pe na makamsusu ya malamu pe babakisi baye pe na makamsusu batengamisi donc c'est ça. Relation ni nous l'a dit sous bazana on a ba comédien ya lelo étant que muto kala pour moi qui kala et ça la nga kalate na pena lelo de génération à mais posa muto kala mais de génération en génération de génération en génération au moins bato ba ça la rappelle que na muto kala na ba o ba lelo na ye après bang vejoza bela omi mona ntuka na gilelo za mona ntuka ba o ba lelo nga na yesu ko après bang donc c'est ça donc toi nan ozo pas ngala coach mugwe mugwe ngamona ko lata na ngapi boti na côté na terrain na beti suko le kabajoko bonisa babi bonisa ya go plus boy ouais sinon ça go plus boy ils ont kende bien d'ailleurs soki batu ba kena YouTube lelo ba otala singa to je crois to comme na ba 5e épisode na ba betika ka mutu nyo soto alingaka la di sobi ba leli pe mingi nga ibisa bango me vota président pourquoi lelo donc reta les alates reta les alana makamni nga la sala chaîne YouTube tongo kala mais avec mutu to bando ko linga to travailler na ye ou bien à l'époque il y a là qu'il faut ça la chaîne à YouTube il faut toujours mutu azana mikanda awa makamni soto na poto et puis chaîne à YouTube il faut au fond lango na mais famille nzongo poto ya tongo kokota famille nzongo na makambo wana te famille nzongo butika famille na ngai président olobi ko tozala na poto voilà mais famille nzongo souvent makambo wana basala yango mingi te na famille ozo comprendre yango na obiki kokota famille na nga na makambo te na 4 cas ya kikala na ndenga poto bakoluka pe mwa mutu mo boye te zela kasi nga nazo expliquer yo mutu to bande ko travailler na ye tango amoni ke to kende bien to komi na niveau moko boye chaîne comme comment monétiser allez ka du coup to bande yo kanate ça ko soit après nga bi bon ça va chaîne yango wana mais
condition ezaka asala esobe nao donc nasundola nanga et puis nakanga nanga maboko abi bon namoni neti makambo koswa ndenge banda tiki nanga na bi na osepesaka bato nanga natona nanga pe na ba film ya bato nakendaka nanga pe na tourner bato bamona nanga bagag banini tout ça mais nde siko ba fan nanga tellement basengaki yango trop babiki était prise il faut kaka na meki ko luka nazu ba disposition maintenant siko tant na moni pena ke makambo tout carré naza siko na temps ya ko servir bango balingi bagag bazu bagag balingi film bazu film o nyonso to ba rolinga ba rozwa yango siko na pesi bango chaîne Phénomène Esobe TV Phénomène na minute kaka ndenge ya bo soko zuka ka nini télécommande petit banoko ata na téléphone Phénomène Esobe TV Phénomène Esobe TV directement za mobimba na kati tozotala deya singa tokomi na 5e épisode singa wana na olesa on antenne a mais na changu na nopona esa la promotion ya chaîne soki nga nazongi bafilme mosusu na kotourne yango awa bagag mosusu na kotourne yango awa ntango nazokende mbala moko na bandi mpe batournage kuna donc ça dit awa sikoyo bon appétit mpona bafan nyonso ya List Boy bato bakola na génération Esobe le roi du rire chaîne yango wana Phénomène Esobe TV ekoti déjà YouTube na bagag na bathéâtre retard exact mieux vaut tard mais que jamais mieux vaut tard que jamais président l'a dit Esobe yemoro na kati ya YouTube président ba difficulté nini oyo kutai nango na parcours na yo pour lelo bato ba théâtre facile hein au YouTube au style gag makambo kei voilà donc biso tant to pena télévision ya la ki ke qui a osanateur ngana déjà na wana utanjil na okende ta na oloba na Saint-Adrien na ngaba na okende pe makolo ok makolo na yebaka so na bimika ka ngana mwana quartier 3 so na bimi papa et pomme na yebo itamsu na koti kati 7 na bimi 8 so na bimi so na 7 na bimi quartier 1 na koti siko boulevard papa na l'équipe wa manjili na l'équipe de bono moi muke so na komika ka côté échangeur na yeba banzela na kati sous région ta nga lemba nga bambala moko koti tango vidende mona tam susu ba fanatique ba to quartier banda yo tala ba répétition ba sangisi yo ba dok ozongika pale to utakana na ba place ya ndengwa ti tango to banda pe nouvelle yango tango to bandisco télévision et akapeka facilité na débit et après ba ina nendo zo sentir siko pena ke moi changement comme mon appelle que olongo pe njili comme va na bandal tout après tout ça soko ko pesa mutu mo conseil alingara yo comme modèle idole alingara pe au sala théâtre mais à la comédien lokola président l'a dit Esobe oye bise nini conseil ni européen ouais ba discipline ezali alinga travail et puis atunaka trop na bakulutu kutunaka mwa mingi kutunaka mingi donc koyoka ebele na bakulutu oyo okuti pe na lisano bana mingi pe baobakisela yo yango nde kolisi biso susu secret rechanger taille toujours mannequin Longaba na 12 ans discipline pega yaka ba discipline na ba air nanga na liaka soki ba air ngo eleki mona nasala tuna lia penza na air nanga wana sengeli et puis nasala pe moi sport nanga kolanda te tamsumo kanisa na kubuka na mais non nasala na sport yo mona ngalo eta on te mkuu apenda elenda natambola rapé trop makolo ya deux fois na volonté nanga muko na tiki nanga car na tambu nanga trajet makolo voilà na sala ngo petro un moment le plus fort ya malamu ya théâtre soko talibo za fier ya Rosala Ladi Esobe ya sala théâtre soko tali musala na yo ba moment wana le plus fort
o motivera oti lelo zaka na kati ya domaine o malgré le haut et le bas moza toujours fidèle na passion na yo ba souvenir à malamu soko yebisa ba fan parce que la vie continue ba souvenir les autres à la maramba ba souvenir à malamu mais ba moment moko boye penda soko vandi boye o rapport ça otika théâtre ti ba souvenir à malamu zebele surtout vraiment tant na bandango kara le quoi ka garçon mo boye a banda théâtre mais lelo na pesanga sous motivation makasi parce que ngala di esobi attaque tozaki production ngate mais ko ça la tam sous deux fois au prester na salle mythique le quoi à Zénith sur invitation ya Yangiama ya Noël Yangiama de la forêt attaque ba bi penda ke azana ba musicien na yi mais comédien mo boye asa voyage na bango aya umata a prester na Zénith pour nanga vraiment iloko wana e markanga makasi eza souve cadeau moko boye oyo ya Noël a pesanga et puis a pesanga ngombala moko te mbala mibale deux fois na prestation la salle à Zénith na salle ba salle de quoi Maribel 4 fois na beti 4 fois Maribel ezaka ba sold out na salle ba salle de quoi ba Blanc Menil na salle ba na ba spectacle ba one man show donc na salle ba spectacle na ba salle ebele menga esobango na bandaka lokwa netika kana uta njini makolo tingaba mais lelo na komi ko prester na ba salle wana ponanga eza ba bon moment ya carrière nanga vous comprendre au plus na ko lobelanga la lobela mingi tant na sur scène yango nde eleki nyonso surtout parce que soko lobita mususu na nzela théâtre na tangisi bana nanga basali ba université pour moi ça esengo makasi kana mondo na bando longola njili makolo na yangaba na tangiseli yango bana donc lelo c'est ça donc ça dit loko bien na koloba ba prestation nanga na bana nanga batangi na nzela musala le reste eza pona bango to lukango pona bango le reste eza pona bango. La dit est sobé or que la comédien a dégagé à côté moko tant que musicien. Azana na ba cri na yemo kwa sala l'homme de mal mambo. Mal mambo. La dit est sobé mal mambo. Kishasa poto et kangi. Voilà. Et yemo kopé azana stratégie à rozwa. Banzembo ya ba artiste ko transformer en na comédie. Voilà. Relation nous arana on a ba artiste tango bango bazora yo zora ya bango transformer yango bongo ba relation ni boza ke pesa ba problème te muto benga yo moi menace o sali nzembo nanga boye maintenant on a ba nzembo ni ça écoute na saleli promotion sur succès ba difficulté za penate ba difficulté za te parce que ngana za ami à tous les musiciens nala ba musicien belé baba venanga ba musicien baba massa nanga oya baleki nanga. Donc ça dit nazaraka vrai penzana mututu ba musicien presque to solana bango bien to solana bango tout très bien nazarana ranking te puis ranking na ba musicien so ona o bazo kantenga na kota te nazar toujours au milieu du village donc ça dit nazo lengue la relation na lengue la nazara pena na problème na batute donc ça dit tant na balula pe banjembo wana isala pe ba promotion pe mutu ayembi njembo na eta mususu zela nanu kobanda service ngana ye bomba nanu kosilisa badite dia teza ya muke fufu nyonso ya lelo lia ekokanga mopamba oso comprend et aloko anati mutu ayembi nzembo na yenga na ye na baloli yango na buki oso comprend. Et ça peut promotion. Donc c'est ça. Ba kriwana le quoi ba mal mambo wana eza pièce na biso to sara na minyololo. Bon. So na vuna betango e ko za moi temps eza tena histoire mobimba. Mais eza kala ba biloko to ba la kaka. Soko ko dédier carrière na yo na mutu moko. O pesa nani? Na mutu moko. Pourquoi faut mutumoko? Ka mutumoko. Faut zara mutumoko mi balete.
pas Jésus. Merci président Ladi Essobé. Arrivé, il y a groupe List Boy Fondation bana poto bazela qui ont vraiment maboko refongwama. Et ça dit que et a quitté pour na raison ou epesama ki bayate. C'est ça ouais. Tout le monde a dit maman Ida Bimi, moko ya artiste et comédien kenda ki grandeur ya Ladi Essobé monana ki pe na miso bateau. Mais bateau miso pe babeta ki libaku na moi situation wana. Lelo na zi occasion ya mbayo to capitaine pour na maman Ida. Ouais, et ça normal parce que nazo comprendre que émission baliboso ya manga mais je crois na émission mususu pe to lobela yango puis makambo nyoso to elobama ka wana c'est le cas ezali nango ka moi lisolo mo boy moi montage hein on a ezali ka moyen ya ko déstabiliser artiste et puis oui quand un événement mutu so azana événement moko azo préparer ezaka na moi ba makambo bilé yaka ezaki juste kaka pona ko ça le quoi net moi campagne moko ya ko déstabiliser mais si le cas nango et le cas donc voilà et le cas Mama Ida azana est bien azo bien azana est na groupe Mama Ida wana ndenga azawana na kati ya groupe donc makambo nyonso tout au Italie social na kati ya groupe yindi mutajera abiso nanga moko vous comprendre ana est très bien ana groupe to lobela ba makambo ebetsa déjà ba mabako tina ko lobela ngo eza soute pesi eleka donc bisika batache ezalaki si to bongisa tout c'est ça to espérer Micho Bozo Samba Manioko Frit na équipe mobimba ba ome ba oya poto mais pas ninte voilà le baba ya te pona nini donc dossier la biso to landela to banda za mamba ba rendez-vous ba nini tout ça parce que président équipe na yo eza vraiment ba ozelango na poto bakoya kaka bakoya 2026 pesa musika te 2027 pe yali bakoya kaka lokwa baza nzambe pe kati na mukilité oza comprendre nzambe na sisi mukilité tozo continuer tozo bosser yango na to senga kaka na ba fanatique na biso boza toujours na confiance ko to pesa date boya ka ndenge bondo bonga parce que date wana o to chaka wana et puis communication o to salaka niveau communication to salaka soki penza to yaka pena to petit ngoza mabe makasi bande kwa Italie en tout cas na senga bino toujours pardon bande kwa Milan na senga bino toujours pardon ils a raté que faute na biso batumsu basombaka ba billet déjà batumsu ba réservera déjà ba misusu pe ba utaka na bamboka misusu ba yepe na Milan wana bando zelaka ke date mais en tout cas ba sala ba somba ba billet na bango ba aller retour ya ba voyage en tout cas na senga vraiment naza artiste na bino na sepel sabino trop na seki sabino mingi place wana boza pena na kanda te po batumsu ba kolo ba kembala sima so ba che date to mona ngoka net ndenge zalaki mais to lingi so to che vraiment prochaine date oui que on a la date moko intérieur ba to zala déjà to bongami pe to bongisi makamnyos na sens wana président Ladi Essobé Abakouk to famille Libota Abakouk to famille Libota oui c'est-à-dire oza Abakouk to oza famille Libota pour comment na bakan ora naza phénomène naza List Boy naza Ladi Essobé ozo comprendre mais lokola bandeko ba artiste na biso donc ça dit na kopé ko boya bango te na linga bango nyoso tout naza aba famille Bota donc ça dit pour la meka ko maniola bien en tout cas na lobango de yana ba émission ezala belle vie kandi ezala mama nanga si la bisalo baza bandeko o to wana bango domaine moko o to zosala
nakoki kozala na bokabwana bango te parce que bango mpe eloko soki bakabwana nayebi mpe te mais soki mpe bakabwana te nayebi ke bazalaka bien parce que baza entre le deux serres ozo comprendre sikoyo makambo o bango d'ailleurs nanu esalaka ke bato bakabola bango nga nayebi te bon nakoya te mbamo nga nakaboli bango nasolaka na Belleville nasolaka na Sila et puis nazelaka bainvitation na bango mokolo Belleville aobenga nga na filme na ye na okende otourne mokolo Sila pa obenga nga na filme na ye na okende otourne mokolo nga mpe na kokoma neti nga mpe na bandi chaîne na YouTube déjà awa Phénomène Esobe TV nakomi esengi ke na distribuer ntango mosusu na casting na nga namoni ke Belleville akojouer na obenga mama Belleville namoni ke mama Sila akojouer na obenga ye mpo na nga makambo wana nazalaka nango te ya kokabwana kozala tout ça nalaka nango te ozomona nga mona bango baza baser na nga baza baactrice ya mboka na nga RDC et puis nazaka faire na bango ndenge baosala mosala na bango à travers bango babimisi mpe bana ebele baactrice baacteur ebele oyo bayebanaki te bayebani alors faut respect na bango. Mais tant que moto akala na théâtre président, est-ce qu'il n'y a pas de mesure par rapport à makambo elekaka na TV entre bandeko na bino baser na bino ya théâtre ndenge komaka batiraillement na part na bino mais déjà lelo batu ya kala moi réunion moko koluka nde nazobiso lelo déjà ba mesure lelo toza l'émission tozali lelo toza le 16 septembre le 16 septembre na journée ya lelo ezaki baartiste ebele babengisaki bango kuna na Sesak bayambaki bango donc ça dit ordre wana siko ekomi na niveau ya bakondi ya Sesak bakweyisi na bagroupe nyonso tu soki bamoni lisusu acteur to actrice moko to artiste en général aleki aza kofinga ka mosusu en tout cas akozala interpellé et puis na leader wana akozala interpellé mais zéro ezwami sikoyo na niveau ya Sesak oyo nazo biso esalami lelo eza bonne nouvelle alors ouais lelo le 16 Sesak azwi mesure wana na baartiste donc makambo ko fingana ya ko yaka ko loba artiste azoloba insanité tout ça tout makambo wana c'est ça kazuli yango mesure désormais na date d'aujourd'hui à partir ya lelo c'est ça que quoi ici oui artiste et comédien mon côté azana droit ya koleka ko fingela mutu artiste mususu voilà c'est ça que zuba mesure wana lelo je crois peut-être tina musique ya menga sikoyo bandeko nde ya théâtre ba informer nga parce que bapesaki nga invitation na délégué bato na nga nde nazwi information wana lelo. Ok, ça une bonne chose parce que est commis moi trop vis-à-vis à image ya théâtre et commis na oui parce que nazo pesa merci mingi na c'est ça que na mesure wana po lelo oyo ba papa ba maman po batala au théâtre en famille na bana et comment moi passe Sony na Sony siko biso oyo nga le bara théâtre et le quoi neti héritage tata na maman na nga batikelanga taka siko rubio héritage ya bino entasko papa mo boye ayaka kaka abanyo lona na tamso na lupa papa na tiga baondo mona tege bandi provocation so nga bato nyonso to ba créer théâtre o ba sa théâtre na sens mabe na mona luka ba otumbula msala papa biso oso papa parce que na linga kango nalinga ngo makasi nalinga koza comédien nalinga koza humoriste nalinga rappeur batuba ata so na kutani na théâtre mona lekango na passe fona tikala Nathalie siko mpona linga ngo ata na jouer te nalinga ngo mais siko so batuba osala ngo bien te na mona lokwa neti ba odenje musala papa biso héritage mobu bolinga na ka président kolinga neti mosamba kolingana na musala na bino bolingo ngala kanisi yote na wana ya kolingana mwasa na mbana bolingana ka vraiment po soki totali histoire ya Afrique biso tout outi na ba colonisation obi na église moko pasteur ayi azote ya bandimi alobi na église fo bolingana bino fo bolingana kotika na mtembe kwa za église yo linga yote okelo linga mtu mususu bolingana bino bayabo ina veillé akuta batu DDD ba finiki maputa o
nini boye kasi papa yo lobaka to ninga na biso ya to saka ndenge lobaka ngo lobaki lilo banzambe président a dit sombe to uti biso nyonso Afrique na colonisation voilà tozu ba indépendance biso Zaïre à l'époque toza parmi ba pays où ezaki déjà na moins avance na marambo ebele na ba marambo ebele par rapport ya ba pays mususu mais na ndenge ya culture toza na moins ba difficulté et outil au bino bolingana raté to gouvernement pe aza auteur ya manque un soutien pour musa na bino kende liboso parce que lelo on regarde le film nigérien otobande kota na ba CD lelo ekoti na ba Netflix les artistes wana baza na facilité ya ba visa baza na ba droit d'auteur na bango ba œuvre na bango eza protégé par rapport ya bino 37 ans de carrière la dit Sobé ndenge nzamba romeme la vie neti ba défait dadi kitambala bazali souté pe à leurs âmes ba bénéficiera pe na ba chef d'œuvre soki bango ba kenda bino botikali bozo préparer nini soki lobi bozate biloko na bino bana bakoko histoire ekotikala to histoire après votre départ et rozali souté nazo répondre kaka parce que les questions ils ont mérité réponse mais sinon penza bamaka mususu ndenge fe nanga de la forêt ça rapenda ba tandeni on comprend biso to ba artiste oyo le temps to tambola partout dans le monde to tambola na emblème ya mboka to za kwa ba bendele ngai lelo la di Sobe naza na France na France tamsu na tambola rappel mona na ba Suisse wana ba Allemagne ba nini tout mais toujours naza congolais na toujours congolais na usa musala na ngana yeli na sali makam na yeli ici na kangi bisaka na zongi pona nini pona souci ya mboka naza comédien mutu mso ko mitu na question bike bango ba comédien basala ape nini mais tout ça ka rôle makasi o ba minganga basalaka on comprend parce que biso tozo mema guetter donc ça dit tozo pesa batu vie parce que comédie koseka wana ka koseka eza thérapie et puis eza thérapeutique donc eza le quoi neti côté la thérapie na koloba na expliquer na thérapie un peu thérapie eza le quoi neti omoni muto ana nzala oui donc ba yebisi déjà que ba olamba azan espoir que naolia il motivera déjà mais thérapeutique et ça ce que pendant que mutu aolia vous comprenez pendant zolia penzala isili so biso to batu moko mutu ta mususu ba pesier traitement na munganga mais munganga zo recommander kende place moko boyi o sekaka noa mingi siko banani basekisaka c'est nous tala théâtre tala maka na banda ko presque théâtre tala maka biso bato sala ngo siko batu ba otuna question siko bango basala ani to sepelisa ka batu biso so batu basekaka na mukili pona biso congolais no so to seka pona biso to ça nous souté to ra ko seksa bino banda tongo ti pourquoi kuna na ba tournage na minute kuna ba vidéo bazo tourner kuna ba sai bazo sala boyi koto be sobe bazo sala boyi nyonso tout pona mboka ba congolais nde ba sepela ba seka so vous avez na posa fufu vous avez peine na posa oseka ce que prix ya fufu e bani mais prix ya seksa e bante po to sala ngo pona bolingo mais so biso moko pe mboka ça il a rapsuni ba mesure au nion surtout ba makambo nion surtout zo comparer biso na ba nigérian ozo comparer biso avec les ivoiriens ozo comparer biso mais mboka na biso ko ça biso production Congo et produit biso mais si o Congo non na yoko critiquer mboka te ozo comprendre mais bateau nde ba diriger biso est-ce que ba souci wana biso ba artiste bazara nango
est-ce que bino mo pe bosala ba démarche pour ba droit na bino na ba valeur na bino etika la soki to sala ba démarche te atatu bon soki sikoyo to sala ba démarche te bongo sikoyo ya ba Nigérien wana to ba Ivoirien wana bango pe ba ko copier te nde ba ninga ba sala pona ba artiste mboka na wana photo tu na ministre ya culture et art parce qu'il y a un poste donc c'est ça makamsusu e abiso te yangwana na mukuse to bundaka na biso nde to bundaka kaka comprendre to bundaka nde to bundaka ata ya muto wana to zwaka to zo vivre mais to longwa pe ba congolais te to longwa pe ba artiste congolais te to zaka ba congolais pour nzambe mutu biso pe muto tinda nzambe te ba mama biso ba bota biso na Congo to za wana mais na lobi boye message ke ya atala kena ngo pena te ba konti ba lit bazoyoka bayoka botala kaya ba batala pe kana biso to buna na biso moko nga affilié na zape affilié na Sokoda donc ça dit na osa ba affiliation nga na ba SACEM na ba Sabam nde na za en Europe avec manager nga fa ya basket toye bandeni to ko ba disposition wana la même magie la même magique to ko ba disposition wana donc ça dit awa na Sabam na SACEM na sali na déclarer ba biloko na nga lobby ba droit na nga inyo surtout na ba rozongo na Sabam na ndenga Europe na awa na nini awa SACEM no na ndozo ba droit na ngai na Congo na zoradeya moi ba droit na nga mike na Sokoda donc c'est ça mais mboka wana il faut et banda ko produit biso donc ça dit film moko pena ba sangisi ba artiste casting papa ba produit biso so nani a opérateur nani a oyiba bango so ba banda déjà ko produit bango na ba ya ba DVD da ba VHS ba imposa qui déjà pirater na mboka te c'est ça biso ko tutoa biso ka lokwa na tibana mbanda lokwa bana tike mbuyi kaka bongo to sukisa ka yo na fête yo sekisi na mariage silka ndengwa après donc c'est ça quoi toza un peu ça ba artiste na biso bazala sécuriser gouvernement état la kaya ba artiste na biso et ça la bien de voir des artistes non ceux qui artistes à Koufi ba sengela et to artiste à Beli ba sengela et artiste azana place les comédiens bazana place na société ya munene parce qu'ils ont sala oyo et ko sala ma ba génération par génération gouvernement talaka ya artiste na biso président l'a dit Esobe vous a considéré comme légende ya musique et ya théâtre congolaise ouais ngana za légende na légende pena ya bouteille ya munene ba légende ya bouteille ya mukete na pena légende ya bouteille ya munene après esili bo bouteille ngana casier na casier donc na ko dépôt casier ko to moko mkie na pena dépôt ya légende ya ko sarana te nazo bisa yo mais na ngai mais gouv bon so yo pona yo ozomona ngani légende ngape na mono légende OK ngaka sa ozomona nga Maltina on a eu différence nini étant que légende il y a théâtre congolaise au recossay la biso entre légende na icône pour yo biso ta légende ouais légende na icône eza lokwa neti o lo bananga ke na lo ba vedette na star oson point sozo lo ba légende na icône légende aza likolo légende aza mutu o asali ba réalisation ya ba makambo bele obinga apa nani kozala artiste acteur distribué na pièce to na série menga na nanu humoriste one man show ngana koya na matina scène ngai moko tata biso azate mama biso azate madame azate bana bazate ba artiste na nga bazate ngai moko na matina scène na zupeta mususu
1 heure du temps ya ngamo pe na sexy batu pe na sisi na kangi bifunda na nga na chesa ki na mukongo na tambu batu pe d'accord nani lokwa et puis kaka na ndenge wana to réaliser ba makambu ebele to former bana to bimisi bana babimisi bana donc ça dit ba koko ya théâtre bazali siko ongo otanga nani ongo tanga loko aneti maltina kaka nalo parce que simplicité na we le karamaka si président mamsuna se akomi kitisa oyebi na oke na musique so ke na ngana naza artiste mais so ke na ngana musique na légende te musique yana ba légende na ngokuna so ke na ngai na football bana ba légende na bango kuna so ke na ngai na métier na bino ya journalisme oh chroniqueur chroniqueuse tout bana ba légende na bino mais mon théâtre art dramatique ils a copie na biso moto ebi ndeni to classer ba légende na biso so on a ba légende na biso ngana dépôt le légende de leur légende ou peut-être là ça tu usine pas il va fabriquer ba légende vous avez compris ngasko ndele wana ona lo barakel donc c'est ça mais icône quand même a un peu limité vous comprenez il y a on appelle ça une différence il y a vedette cause à vedette na star que vous avez vedette à cause d'un épée local il y a une icône peut avoir local à icône à un local mais déjà les gens aux amuto aux ont capacité ni surtout aux hommes ba capacité artistique et puis aux en a ba preuve aux en a ba makambo belé au sali ba réalisation biso tous en ba réalisation na ko ba ndotangela awa émission ni ko si la pamba ngana besoin ba to bata l'émission ba la na makambo belé vous comprenez so yo ki muta bengi nga légende yebisaye légende pambate dépôt nakanisa lumière isengwa yebi azoseka pa azali donc lumière mutu nanga yebi donc Yves Pambani napeso bambote ebele vile Pambani nabosani te mon papa nde naoloba toujours ya Théo Zambota aliaka dollar elala te nabosani te honorable professeur Fiston Mundadi ya yo yango wana mais en tout cas pena toza ba légende net nga naza légende ya munene naza légende so mutabo ya museke fois na ba capacité ya ko contredire mais écoute ngai mo avant auto na ngana émission no so naza légende déjà ba to ba mibengela nga déjà légende voilà déjà légende et président l'a dit sobi to comme na biso na suka question nga suka est-ce que ezana batumoko na groupe Lisboy ba manka ayo lelo bazarate soki ovandi au penser il fallait bazala bazate na groupe Lisboy ya yo moko o anga Lisboy fondation na yo na kata monde univers na yo créa na Lisboy fondation ovandi otali au santarake il fallait zalazate est-ce que batwana bazali en tout cas bazali so na vandi lelo na kanisa mingi fait pico maindombe wa ki chef nanga ya groupe auta ko tika piso je crois zaki 2024 vers la fin 2024 donc pico tika biso et puis na kansara fait Kadi Bouma oui Kadi c'est un frère tu connais Kadi Bouma na kansaka Yazaza akansaka bele pena o batika biso o nzambe za volonté nzambe nde sala ke batika biso mais za rapasi mingi bozaki ilongona baninga après nzamba bengi ka ndengwana wana na Lisboy
soki ozali na bakulutu mosusu neti liwa ya maître pai esalaka nga mpasi mingi so nakanisi mangwau ayokaka mpasi so nakanisi bajanifai so nakanisi badadi dikambala nakanisi bave moscovitch bapapa dudunga fora bato ebele bafe maréchal sans souci batika biso ebele esalaka mpasi mingi batika biso mpena na bachagrin baartiste ya makasi ndenge wana bamama mindondo bamama bolingo bakendaka boye ozomona donc eza pasi mais eza nzela biso nyonso nzambe nde apesaka kimia surtout na bafamille bamama bamisusu batika bamama bamisusu batiki bana bamisusu batika bave roger vika mundweri bakendaka boye bapapa kisita donc ozomona eza pasi mingi. Merci président Ladi Esobe. Relation na yo na vie de Loana Saïsaï. Toujours. Ouais, ben donc baza ba coéquipier nanga. Sali no vie de Loana pa ozali ayo ya mwana ayuna et puis Livingstone de Saïnga avec Esaï Monde. Saïsaï Fiston le patron des comédiens, de tous les comédiens, il y a un bon ça va bien. Avec une bambota trop pas uzali. Donc on a pena donc ça dit ndenge za la pena donc on a batuna. Et puis masa nanga atongo Sida Bilele, José de Londres. Hein? On a pena donc ah ça. Pang de Makuntim. Donc yo pena za la pena que tola la rambe tout moko. Merci pour l'invitation acceptée par Yakonorenga par artiste Amnene Yambo Canabiso. J'espère que les deux Zambala Soukate Naro Sepelana Yambo pour la prochaine fois na équipe Mobimba soit na ba activité Moussou tous ensemble na cadre actualité. Merci président. Trop mer gouvé tout ça l'émission mon posé bato ba Holandango ba lo ba pena que oui, émission qui trouve une émission ça la otali ozongeli yango susu otali ozongeli yango susu ba émission boy émission mon classe posée polémique té to tongi batu té to tongi na biso ba komba batu to tangi ba komba batu menendenga mabe nendenga bien vous comprenez ba émission boy yango pena mona rapena que ba papa ba maman balandaka na ba konji balandaka ba émission boy tala elingo lo bateka ke ya ndo otalami émission soupe cause à la boyeza calme au moins émission boy na ko boaka chef de l'état Fati Beton abi ana sepeli babwaka ngana émission boy na ko boaka mama Denise Nyankeo ya papa Fati Beton ah na émission boy na sepeli babwaka ngana na ko boaka ta mususu papa na biso CG Kabuya on comprend ah émission boy ozomona l'émission boye ezake lengi ozotanga kombolo kwa neti ya ba honorable professeur Fiston Mundadi ozotanga neti ba papa na biso edi ye limolangi vice gouverneur ozomprendre ozotanga pe ba kombo ya gouverneur na biso Daniel Bumba ozotanga pe ba honorable nani ba honorable na biso neti ndeko Eliezer ozomprendre l'émission konjo bakolana mais na bosani te kopesa mbote nanga na Bendo Sinzongo pa zolanda nga Bendo Sinzongo ayo famille wana pesho bambote belé Alain Nzongo restaurant chez Laetitia Nzongo na bosani te pe na Titanic chez BBC Nzongo wana ba sœur nanga Laetitia Nzongo na BBC Nzongo na yi na ba donc wana ba petite sœur nanga na linga mingi ozomona baleki nanga basi wa kitoko na kati ya Paris na linga bango makasi et puis na bosa te Gelo Nzongo na bosa nité donc voilà bango nyonso to wana famille Nzongo baza mwa ebele ba Didier ba Rata bango nyonso to na pesi bango bambota trop ba Noro José na pesi bango bambote na bosa nité Stani Bonda Clara Lukinga Marise Lukinga na bosa nité na pesi bino bambote belé mama Yubita Yves Pambani ya Malubadu. Et puis na bosani pété Stéphanie Bola El Bouga Bougati na banananga Shadrack Nzongo
Israël Gaël Gabadi donc Israël alinga ba bengi prince Dadou Gaël alinga ba bengi Gabadi abosani te Ketira Nzongo et puis Miradi Kama Nzongo. Allez, bisous la princesse. Merci beaucoup, président Ladi Sobé. Derrière la caméra, Napé Simbote na Jordan Mizwa, le réalisateur. Jordan Mizwa, le réalisateur. Amizwa, Jordan Mizwa, Alandra, comme on a Amizoui. R10, le porte-parole de tous les journalistes. Guy Basket, Guy Basket. Patience Mukendi, je te salue. Mon Djene Ouazarananga, toujours Henri Silam. Il y a Alain Prince, il y a Boda Bodak, Nabo Santé Staff, Nanga Mobimba Nazarana, Bango Clova, Mère Doublé, Poutine, Patience, que je te salue, sans oublier. Ava Okata, Niko Tisela no Kombo. Et puis, Kombo Yozocha, comme sous comme partenaire et missionnaire. Papa Guy Luandomboyo. Papa Guy Luandomboyo. La fondation Ouidal. Donc ça dit, faut le la fondation Ouidal, Papa Guy Luandomboyo, faut le belakaye. Un jour, au Monaka, comme un partenaire. Merci, président Ladi Sobé, voilà. Papa Guy Luandomboyo, la fondation Mobimba. Fondation Ouidal. Fondation Ouidal. Et mère doublée, que je te salue, ma sœur chérie, Magali, je te salue aussi. Na équipe Nyon Sobato, Bosepel, l'émission, Bocha, commentaire, critique Nabino, Nazan, Nango, Penza, Nabosenga. J'espère que pour Nalelo, Tosukiawa, Fire Basket, Medor, même Magique, le PDG, le patron, il y a Image Prod, gros bisous, Nabatutu, aux occasions, Rolanda Bisso, à ma maman chérie, Florence Maïka, sans oublier. Ladi Seguin, je te salue. À mon papa Ronger, Bizombi, je salue aussi mon bébé d'amour, Tina, Fleur Tina, mes enfants d'amour, je vous aime tellement beaucoup. Maman Chantal la couturière. ML Mbala, gros bisous à vous tous. Bonne soirée, bisous bye. Bisous bye.